ndeko na ngai bonjour place aux ali kolanda ngai bonsoir place aux ali kolanda ngai naza na message moko oyo etouche nga makasi natalaki yango etouche nga makasi vi na yo ndeko ezali lokola bus omoni bus na kati ya bus tango ozokende na kati ya bus wana kati ya bus okoti na kati ya bus okozwa neti bus na terminus ozu bus oza peut-être yo moko na bus donc chaque arrêt eza na nini bato bazomata donc chaque arrêt eza pe na bato bazokita donc ndeko na ngai koretaka te soki na vie na yo ozo perdre baami ndeko na ngai esala ko souci te soki na vie na yo ozo perdre baami parce que vie ezali bongo na pesa exemple ya bus po ani parce que na bus chaque arrêt mutu azokita chaque arrêt bato baomata ce qui veut dire bato oyo bazokende bami oyo ya yo bazokende na bami oyo ozozwa ya sika oyo baomata bami na yo ya sika donc koretaka te parce que mutu akiti po ani parce que arrêt na ye komi wana esika ya vandaka eza wana fo akitana mpo akende pa na ye mosu amati po ani parce que amati po akende pa na ye eza na bami mosusu na vie na yo oyo bazokende koretaka te ndeko na ngai napesa exemple ya mokie eza eti bus ezwi problème faut changer pneu il y a des gens oyo bakondima baede et des gens oyo bakondima oyo balobaki non l'heure faut bakende baa na tente parce que vrai ami oyo alingi yo eza moto avanda na pasi na bisengo ata oza na pasi akozala wana akobunda mpo na yo ami oyo alingi yo ndeko na ngai omoni napesa exemple oyo mingi si napesa wana na internet bénédiction ese komi na 2 mètres ezoke malemi mpo bénédiction na ozwa yango mais ntango yo bandi kosala ba n'importe quoi obandi kosala oyo ezosepesa nzambe te bénédiction na esala nini ezorecule ozozonga nsima yo omona bato ebele akokisi 5 ans amonake oyo asengaki yo ya te alemi na tika église ndeko nango akokisi 5 ans oui omoni ke oyo osengaki yo ya te zela tala vi na yo est-ce que vi na yo ndenge ozotambola est-ce que eza malamu yo omoni bénédiction okomaki na 1 mètre mpo ozwa yango ezongisi okomi na 3 mètres mpo na nini mpo ozotambola mabe yango ezongi nango so nsima do yo moko ozongi so nsima ozomona ndeko kangama na yesu kangama kaka na yesu même si ozoya lelo te ekoya lobi ndeko na ngai kangama na yesu vi na yo oyo bazokende sepela oyo mpe baoya sepela oyo bakei are na bango ekoki fo bakita wana oyo mpe bamati ntan na bango mpe ekoki mpo bazala pembeni na yo yango moni ngai nasepelaka mingi kutu soki bami oyo nazoperdre bami ebele oyo bazokite ngai nasepelaka oyo bakei nazwa ya sika ozomona parce que bami mosusu bayaka na vi na yo kaka mpo bacontrôle vi na yo bami mosusu bayaka na vi na yo kaka mpo batala oyo osala mpo bakende kofunda quelque part mpo bakende kobeta lisolo quelque part ezala bami nyonso oza nango na Facebook kasi bami nyonso na baza bami oyo balingako tia foto nango na Facebook soki 3000 ami 4000 so baotia bageme tia foto nango na Facebook soki 500 ami oyo oza nango so bango nyonso baotia bageme non bango nyonso te baza bami na yo mais na Facebook baya bami na yo. Donc, message on a été à Ngwana. Que Dieu vous bénisse, place Bozali. Et si vous Bozali, on a votre frère précis, Belundia, Nalingi Bino Makasi. Et ça peut-être maman Moussou na Koloba, oh, c'est SCPC Minoté, Bolimbi Sangai, Nara frère Nabino. Donc, message Nanga et le Zali, Yango et Pona Moutou. Message Nanga et le Zali Pona Yo, Moutou Zali Kola Nangai, message no Yango. Kole la raté, Kole la